Voilà, de partout au monde où vous nous suivez, nous vous remercions et nous vous signalons que vous êtes connectés sur www.congoyassika.net. Tchekelep était à la présentation de cet entretien. Avec nous, nous avons comme invité Gémérose. Pourquoi Gémérose? Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Alors, tout au long de cette émission, de cet entretien, Tourouiba, ce qui vraiment y a solo comme on est à la Gémérose, au papa, la maman, Botier. Et pourquoi Andimaki et ko ça la musique à Tiki Poto, Azana Kinshasa et a préféré orchestre cher et Angia Mamakanda, Awe Ranson. Wenge Musica Maison Mère. Gémérose, bonjour. Bonjour, Tchèque. Bonne santé. Non, santé normale, ça va quoi. Ça va. À pied levé, Gémérose, belé à artiste congolais, ba revaka, ko kende poto, ko beta na poto, ko yemba na poto. Tout à coup comme ça, les Congolais, ba kamwe. Et ça n'a pas vague d'artistes musiciens mususu bako tika poto pona koya Kinshasa. Yebisa biso ko beta na Kinshasa. Pourquoi kondima ko tika poto pona koya ko intégrer groupe moko ya Kinshasa et choix ya Wenge Musica Maison Mère. Pourquoi ça? Ouais, non, premièrement non mais ça qui congolais ça là qui kati na ngai et à part wana na niveau ya poto na si musique na biso ya Congo ça la moi passer au se merger pena yo mona kacha poto wana ke ezana nemo bopo fanatique ya poto balinga mingi eloko oyo utikin e utina mboka na bon kibonkoko ce qu'on a cadre wana pe tina za na mikili ba master na fanatique msusu ezako senganga des fois maintes fois Gémérose ozozala na poto ndinga na banzonzing vaut mieux oya pena na kino beta musique non normal neti ndenge zalaka yango po mona ike je me suis décidé à zonga na Kisasa na intégrer orchestre ya le roi de la forêt Yangiama pour na tracer carrière na ensemble na c'est beaucoup plus ça donc et pour éviter aussi tout ce qui est zonzing que ba monio awa gauche droite c'est beaucoup plus ça na qui congolais et ça qui na cadre gagi to zonga mboka na biso et ma famille me manque aussi. Je me suis dit que c'est choix ya Wenge Musica Maison Mère. Pourquoi l'orchestre est belé na Kinshasa? Bon, en fait, premièrement, déjà, na souhaita mingi, na souhaita musique na ngai zala na kacha clan Wenge. Kacha clan Wenge pour na zape moi na bota miga na kacha clan Wenge et le Wenge d'ensemble, Erbazaki ensemble, le roi de la forêt faisait partie à Batu on a fanatique na baon. Donc quand les amis même to beta na orchestre quartier, ceux qui interpréter ne Wenge mingi na zawe la ko sala ba vocal na yi botikela nga ba vocal awe rabo na bodon. Tout ça aussi na ba paramètres mzuzu qui na santa ya vie mo bo soga lobia fungola. Ibele ya ba kinois ba congolais ba mélomane ya la bonne musique ba landa ba intervention na yo auprès ya bandeko yemba na bango là na fungola comme parenthèse na tanga le roi marquis quelque part prestation na ezalaka bien pourquoi pas kotika la kaka na idéologie wana ondimi Maison Mère kasi na ucho lobelo moko fallait na zonga kin et pour na éviter pe air moko bamonio awa. Donc kuna ozala qui intégré dans la donc c'est un peu compliqué dans le sens que omoni soki neti ozui na part ya Jackie roi marquis tala na bengaki le roi marquis donc c'était une continuité il y a le marquis Eric Kabwani les autres sont venus ici à Kin et il y avait Kijidete qui était resté il y a on a salaki qui na les kabouches na kendenzela mona et tout ça ensemble babuluna epoye ayaki anakin et azaki soga yawa egalinga sa disque ayena mikili to sangani to beti pour moi azaki vie moko o azaki nanga bien être aux années les marques ya on a rendre à sincère pour Eric Kabwani kotaki mwa mutu ezaki penake mutu na mutu batanda c'est comme mwana yango na mona était faut roi marquis to continuer chemin ya on to salaki et Luka Makambu to esala moleki nzela bon après sengai kaki na continuer pe chemin ndenge lelo oyo na sai pas le roi de la forêt pour ça er mo neti bon voilà
Voilà, fidèle internaute, Tchekelep était à côté de J'aime Rose. Je vous ai promis et que Touzana est comme invité Yéyo. Aza invité Nabiso ya Congo ya Sika.net. Là, je pense directement à mon premier Maurice Mokulu. Donc, bandeko Nabiso pe batuna biso ba question belé to tuna yo to mekapé ko développer sujet ya ba internaute Nabiso. Ba beto tuna J'aime Rose, J'aime Rose. Nakati album oyo Flash Ingeta. Rosala nini? Rosora ba vocal. D'abord, apport na yo na album wana eza nini? Donc Flashing est apport na ngana nu eza donc kingana donc voilà nga eza pe nouveauté mo bona nenga nzembo bena ya mvimba na apporter moi mayele o nazar nango ya ndambo avec toujours encadrement ya les rois de la forêt sélectionneur national. Donc voilà, c'est beaucoup plus ça et ma chanson texte nangai, mélodie nangai, sans plus. La chanson s'intitule? C'est Bouchou. Bouchou. Un bout de chou, quoi, Bouchou. Bouchou comme un bout de chou. Pourquoi ça? Voilà, c'est comme si tu peux dire à ta chérie, t'es mon chou, mon bébé, mon cœur. Voilà, Bouchou. Bouchou. Un bout de chou. Voilà. Voilà, fidèle téléspectateur, fidèle internaute, Borolanda Bisso, donc Boy Bakeno, d'ici là, na Flashing Geta, Borozwa, titre, au pis au baro intitulé Bouchou, donc habituez-vous. Je ne sais pas, est-ce que na permission na yo, est-ce que moi zate, internaute na Bisso balandaka moi des lignes, il y a Bouchou. Baye bape na kati ya Bouchou ngope olobi nini, malgré tout, expliquer Bisso un peu en gros, hein. Mais en détail, Barozoni. Koti sanga kelasi ya mure na yo mobuchu atatura tongo yelanga na kokima kelasi te ata malili ya ivere na kobuka jamais pona yeba sheri alingaka ndenge nini pona yeba olovaka koma après moi koma teme mobuchu oh fule lukisu indira la brésilienne après moi comment faire. Voilà, na cadre de la possibilité tout ce qui avait moulé dans le système basé là ngobena de la kacha Bouchou au fait na lobby wana na repenser mingi na master na ngamo wazala na Londres en Angleterre voilà na Birmingham na zomona Elodeum donc na opesa ka conclusion nzimona donc na zo lobby mingi c'est ba divorce kana pesa ma conseil ba bokaboni au mona msusu tonton moboye na tantine moboye bavanda bena babala na be balingana likamo ba mukien comprendre sur la carbone et on a zosenga mingi ici un problème on comprend bovani bosololi les années sur mona gimo valinga mingi gimo ça sans un problème à sololaga magasin me lève toi et marche Angèle alinga mingi ko solola pour bakimie zala donc nazo senga kaka dialogue zala. On a le bas côté mon aïmbi nabona matisa to ya divorcé et kokana na ya mortalité didi kino donc naboyi to ya divorcé kokana to ya mortalité donc s'il y a un problème voilà c'est bon donc mingi zandengana ko solola kimia ko bongisa toujours terrain ezala bien quoi s'il vous plaît. Papa follow le gars. Voilà, fidèle internaute, j'espère que non, Bouti Kolanda wana Bouchou, donc Bolandi peut quand même explicatif. Il y a Nzembu J'aime Rose, l'artiste du moment, à Meki, qui explicité les binômes. Ce qui vraiment est là qui m'a bé, mais les benam moi c'est Zalaka Pembeni à mobilité. Mais comme moi c'est Zalaka Pembeni à mobali, donc c'est que ça non malam. Basa la bien pour yopé, ils ont malam. Vraiment Bolandi, J'aime Rose, tu n'es pas comme moi moukié. La carte à maison mère c'est pas facile comme na ebisakio c'est pas facile vraiment pour nous s'adapter bayamba kayo ndenge nini na carte à maison mère pour na ebi na carte à maison mère bato ba boudasi bazali bato pe ba imposa ka bazali malgré toute présence il y a les rois de la forêt na ba voix na yo et mo tali penda le rôle yangiama et mo yoki le rôle Redi Amis et mo susu na ebité ki yo moko c'était pas facile. Bon, déjà intégration so bayamba ingana bien mais les camions c'est zalaka et oyepera sika moi ils zalaka même maintenant à toi de s'imposer
ya kozala pe na mwa ndenge mo boka makambo ngo evanda ndenge pe de lo ezosalaki ozomona ba résultat ya ba buchu makambo ebele. Voilà, je me suis adapté et ça va. Buchu, plus ou moins combien de minutes timing? Timing maximum je crois 7 minutes, donc 6, 50, 7 limite. Pour nayo moko étant qu'artiste na ba chaîne étrangère ba exiger bino ba 3 minutes 4 minutes mais yo sali 7 minutes on les a version à la congolaise. Ouais, en fait na pour na DVD nango na koluka na sala moi il y a ba réduction ya ba temps quoi ça la 4 ou limite 4 voilà. Mais na ndenge na biso pe yebika koto air moko soki ba chelonze momo ya rumba net na boîte nous obina pendant 3 minutes voilà makambo ya vient sur le kanza au moins le temps muta vanda na kit l'état télémarqué bina pour ça rumba mo bine bando binis ba shiri ba lingamo et go misile là yango tu changa moi 7 minutes pour ça la bien quoi donc na ndenge ka ndenge le ndenge na biso ya Congo quoi rumba na biso 5 mois. J'aimerais totally artiste camerounais, nigérien, ivoirien, façon bazako se comporter. Les loso qui yo pendo vandi na ki j'aimerais na yo pembeni ya yangiama na maison mère. Ni nous a romona o il faut ça là na nous to sali. En tout cas on a sali na otepe na Ezebele na lingi bena maison mère. Yangema a utilisé na ça bimisa oza katina pour izala a utilisé nga pena pour au monima donc voilà a utilisé nga a bimisa o nyuso pour Ezebele nazam moi fort na makambo bo OM suzuke et bimina nuti mais je sais que les rois de la forêt on a tout notre temps au malembe tout ce kende bando bima déjà bo banda o yokanga na buchu o ya bimisi kati nanga Ezebele bina Ezebele na bani be misi kala ya troté donc ebeleza on a ebiki donc ils en eti minerai mo boye o ba exploiter na noti. Voilà, j'aimerais te ngai to yeba vie eza mulai oza ko espérer makambo ebele na kati ya vie et kasi tozongi na kati ya maison mère. Les loyo et belé na kati ya maison mère basali ba chanson déjà 2 3 4 tuna to eba na carrière na yo osali déjà combien de chansons na comment bansemo musube e betara pe na ba orchestre belé mais na ba kolo orchestre na be musuba ba tenga na comment exemple te na otanga te po na za bena jarabatu o talaga yi mutu mo emsusu yo o respectaki na nzembo mo boye ki aye o ye comprendre que ça ya yete pour nanga ça dérange. Voilà, c'était juste une façon yebso que na cadre de garolobaki na zana mingi yo sa kati nanga avec le temps et bima donc voilà quoi ba na minute to lo bela mingi ngeta buchu. Voilà, tout le Belami est bouché. Voilà, depuis Suède, maître Nabiso, papi, alinga kito yeba kama muke papi abedi alinga ki ayeba lelo yo na carrière na yo na nengo tambuli place ni mona ki obeta ki libaku ne siko zali soki pe mabaku ezali nini okolo bango bon mabaku na ebité. En tout cas, ceux qui n'étaient pas blessés, qui veulent les bakou, ils ont limbisi, voilà. Mso zala ba côté kuna elongweli na ba côté kuna ba mitema pa ba tuebeba. Non, ils ont limbisi. Na compona pe nga ba ko bouger na nga on dirait. Et dérangeant pena trotter ba tout peut ba trouver normal par rapport à ma kamoko boye. To kabwana pena ba to na nyoso bien pour bâton peut passer bilité, je vois car Blaise Boula les marquis déjà ils ont kabwana qui to panza na ki mutu na mutaki nzela na on a déjà les kamute go blessé mutu po bino nyoso bo kabwani après na ko cha moi mukie ya Jackie pour tout ça ni moi tant mo bo peut tout ça quelqu'un ba bon mais yemo be siraza ayebi le pourquoi comprendre GP qui est ça normal
petalaka na kindagaga ipaya côté ya utela paya ngiyama donc normal donc on a bêta maison mère avant la côte à maison mère donc nous allons à maison mère sans la côte à maison mère pour sauter les marquis ils ont besoin papier à colle boucher na drum besoin héritier wata boucher na takshan bokoti na yanson les marques c'est ça les marquis donc on a bêta na maison mère avant la côte à maison mère on a les marquis on a polémique na mona yeloko pena et apporte à trotter pour moni nde na sabo isana batu musu balinganga na nenga kala ba mususu babando linganga siko na o ya nenga ya kala na siko basangani siko baza derrière buchu siko force wana esani ingeta siko sala muta ya ba polémique ya portani ya portani lo te à part wana siko za éducation pour la famille na lo bango en tout cas na sali papa na mère nanga pesa ngapene éducation bien musique échange ngati mais na zala mise na yemba avec contrôle na ligne mombo ya respecter mutu à mot du prochain kobli sara mutu te ya ngozo mona air moro dans buchu azala ne pe mena ndemo. Toute la question, il y a David Démocrate, non, qui parvient depuis Suède, Ngagitoyeba, Ayeba, au Bandela Wapi, pour les locaux, à la maison mère. Pour les artistes, Msousa Bandane na Simandaku, Msoupe, ou qui déjà 4 orchestres, mais parcours na yo. Nani apesa yo pe guya koyemba. Mais mingi ko uta na Simandaku nde mutu vena les Arabiens pour ce que na musique na biso bateau ba uta na Simandaku bateau li kemba bateau ba bosaka mais bateau o ezaka ki omona ke azayine na paleka bomba moko ay personnalité emsu jona grâce mo ba koti omona ke emsu bateau ngana bazolonga pe ba vent bateau na emsu omona ke akoka makamsu te bona boy ngana bani musique ya classe parascolaire quoi internat na bandundu précisément na institut Nzambi na profité pour na saluer frère préfet na frère Nazon na bandi wana ndenge zalaka musique école pour qui ne ba concours na ba école mususa ba sango beka na longwana siko na vacances ou boye vacances na kinponga za mwa cham na obeta na orchestre mo na masina quartier 3 campo son moko communauté a cappella et na longwana na ekota et pas Blaise Boula pondération 8 toki poto et salike na intégré les marquis et Kabwani après naye bon isaï moi tamoro ya obecha mo talaka c'est une vague mo ya album ya bande ko isaï moi trop j'étais aussi sollicité de par les autres après wana na mona igaga qui est trop péché yango mabe na koti maison mère et pas le roi de la forêt yango nazalia ayemba na epena mingi te apara ba côté kuna oyo te alegaka na orchestre batu mususu te clarification yango bozaki nango besoin donc mingi ya kolobeza te papa Edi Mambo depuis ba state na mama Kato donc vina nga Edi na kanisa ekuta sana kin pona mona emo ba valise ba photo ka ya inante na mère Kato on a bina mère na ngai papa na bébé commando donc commando sa colinette kaka apprécié Edi Mambo ba koto pas au kola anniversaire né donc le 5 septembre alors mingi ya kolobeza te ndeko na ngai lelo yo pena na kati ya musique ya Congo nga linga osala mwa mukie kaka polémique virgule la polémique batie bango tunyo sotu wana batelemi balbum na bango eza kobeta yo pendo oyoka album nani tinga sincèrement na yoka nyonso po yango pe ko pesanga mama yele mo boy na yoka pena nyonso surtout soki muta sanika ndule na bien na yoka na ya kala na ya sika donc vraiment na yoka musique pena ya ba congolais ya ba ninga pe ya ba paya na yoka na nga idole na ona na musique idole na nga na musique isa Redia Miss beta na elo mo ka Redia Miss bandeko Redia Miss azate mais kamwa mukie kaka bibilo va vie trop na l'émission bolingo sana revenga olamuka ose ya mpongi
bapasi na kobelela o pasi ngai loboko moko nani akosunga nga geitan nasalelaka se batonga na famille babola mama mokolo na kozwa eyebani tata kala. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que non, ben internaute ba sepeli na mélodie et puis na nkunga bayoki. Tango ka nzembo wana. Yebisa bango. Okanisa kani. Na kansara pena makamebele na kansara air do beta na borkesa quartier. Na lelango balar. Wana sigana zaiga bo interpréter gati. Ngabe nezaki côté wana so ina bandi. Donc au senti que mutu onu salinga vie donc a monara neti ye wana gazoimba donc voilà ya na kansaka mwa mingi pe sanga mwa banzela mo ba bulu pe akoma voilà. Est-ce que vous pensez rappeler le logement que non ndenge ba misusu bazala ki pe pemena yangiama bazala pe pemena ba misusu bavandi pe boelelo ba bilobi pe nga pe fona sala ta office na nga mo ata maxi single. Est-ce que vous pensez na biloko ningwa? Pour le moment, non. Mais on dirait que et kanga mutu yogutu ebate. Et kanga mutu ni oebate. Pour na tikape bateau na zana bango. Na kanate na calculate. Mais c'est pas mon souhait. Yango mona ina tika manga wanzunzing. Pour souhaiter na koka otika la na poto. Ba studio za facilité à osala disque za. Il y a même des gens qui m'ont proposé. Ils ont été produits mais nga na talaki na sarana no nzela na nga na vimba bina na ndenge mobu na zwa tananga ndenge ba vie pe bazo batana bango lelo o batu bakomi ko envier batu mususu ya ngoma be batu mususu zo simba mais so tal pe ke bato emsu ba e simba au monde avec so landelo au monde qui ils ont pris leur temps. Donc pour le moment vraiment na zana na zo bosser na les rois de la forêt na zo mayele naye na Kemba. Donc un jour ce qu'il y a voilà donc ce qui peut nous osala msusu neti pas de ski qui ont beaucoup de violana à savoir que c'était mais il pèse la musique qui peut à Congo na rumba na voilà c'est juste ça. Deux personnes batinenga na tuno question moko Chilo l'américaine na Allemagne et puis Rosie Dembo na Suède et coïncide avec ba question na bango et donc tomba qui les mêmes questions banye bayeba pourquoi okitaka pondération 8. Makambo Benwai qui a comprendre on a niveau Canada na François Kabundi Patrick Amouli Sap c'est en fait c'était pas calculé ils avaient pas calculé c'est juste par rapport il y a demande il y a fanatique ou il y a un niveau kin tokinda poto na vie mais il passe qui en bon moment pour tout ça, 8 ans, 9 ans. Et au début, on a fait quelques concerts, mais après, il arrive à que tout ça régulièrement. Il y a un peu, comme il y a ça qui est mogo, ok, au betina, non, au becha. Parce qu'on a niveau kin, master, na fanatique, jamais en tout cas, longi partout, tout ça, la nani. Yagakin vanda obose penandenge ezala kaka kwa po to kenda nga na lobango to kina poto so ki Blaise Bula anga zonga na musicien ata moko nga ezala avec mukanda opa le kamna loba emso mukoso bosali mission na epi question ki dibo beti awe biso so ezala ki musicien mo ko zonga anga na linga na zonga et puis si j'ai une bonne mémoire na solo la peine à faire un toro zongaka mais na comprenaki que na comment na posa ozonga kin vie azalaki na pensé wana ya ozonga kin te ya on azonga na continuer après pe na ya tina on a pe vie voilà et bien là ba balobi ba artiste congolais musicien ou artiste donc ba généraliser bino boza vraiment crédible et puis ebele balobi na banze munyo soto boyemba ba pesi bino occasion ba artiste bo sangana bo sala sokoda ba cheli bino pe artiste mais ba artiste ba memi ki artiste na kati ya surtout ba artiste musicien ba memi ki musicien na kati ya sokoda na onyo teleki na kati ya sokoda
tant qu'artiste pour yo pe oza censé ya kozwa quand même hein mukeo yezo bimana sokoda okoloba na o nyoso to eleki kuswana kofingana kosala boy yo okoloba nini non elo na wolo bagage eloko wana eza important pour na biso musicien bakulutu oyo bazo diriger yango baluka kaka babongisa po ezalaka pe etambola malamu po na bana na bango na descendance na bango etika komona clarité ya beforo bazo sala lelo mais nayebi te on dirait ezaka musicien pour président ya Sokoda je sais pas s'il est musicien hein? Président Sokoda on dit na 5 na ba artiste nyos ah artiste et musicien donc voilà biso nyos wana artiste voilà tout le qui ils allaient bien ils allaient bien marcher bien qu'est-ce qu'il vous faut qu'est-ce qu'il vous faut qu'est-ce qu'il vous faut on dirait juste il faut un Salomon ouais plus de sagesse un Salomon c'est juste ça il faut un Salomon. J'aimerais pardon s'il vous plaît. Oui, pardon, mais Bouchone ça l'a bien. Mais on a une deuxième version. Pour que moi pousser un sou comme mon keli bosoana. Bosoana moi comme mon keli. Bon azo ema mingi pour na Francis Vemba Gloria motema na niveau Liège. Gisela Gianni na pesi mbote pe na zo de diango pena eloko oyo et puis ya Karine Basakila Basakala Mokareskin Nakacha Bruxelloana Boken Maïlo Lydie Lombe Gisèle Zinda Oya Bino quoi Mi bali au trésor la tortue Chantal et Jumba batonda kate Soko pesi misunya kosenga yo pondu Flor mabulu yo pesi mokongo Aliene misili ya mama si mandako ye Mobali oyo na bandana ye na bomwana libalo yo na nyokome bele ponango engani kazola na utana ye na jobu tolekiki sasa tokomi Paris lelo bache ye miso anga mobali oyo na suka wana Raouli Tono Serge Kadilou voilà homo Serge Kadilou yo yebika kaminga olobezate na bien bino ma artiste ne bozalaka boy boko mobala na kibo papa polémique ko sakanate banda kala na bozo ko bala te otali pena na tebu na TV boy ya bakini to na ba internet le vient kourou na maman na biso Amazon babalani est-ce que c'est posé une question te donc banda kala na ma vie manda on tabala te déjà na en tout cas na ko présenter ba félicitations nga epa ya papa Wemba na ndenga honorer Maman Amazon pour mère abondi petro côté na ye fallait kaka fallait ko suka ne loko wana libala déjà on a dans nos avis privés à papa Wemba par respect déjà et libala izalaga mutula mutazana tanaye oya mona ke non là vraiment il faut na bala na cadre de Salomon na yebi ke vie beaucoup la zapira neti Salomon plus de sagesse na yebi lo wa sali ya moni que c'est des moments voilà et libala équipe raté ernioso neti yo na yebi de soki déjà équipe raté ozatana soki pena noté zotana yo et yabe o bala kaka donc esengo oyo mama mazona yo kaki jour wana na mutu oyo babala ya avant bayoka ka même esengo jour ya libala et bien là bato balobi fali papa Wemba banda kala na za ko bala te poni pona yo sikoyo ko bala na photo bala na ba âge moko boye tant on peut na to se comprendre ngana mwasi to bala na biso na tant to bolenge po tozana na kibolenge te ekiparate ekipa mutu na mutu kaka nde na ucholoba ezane ti pichu masobo ndenga zana pichu masobo akobala na mukolo oya moni pendaki ah non faut mère bena na honorer donc mutu na mutu aza na makamuna ye o azo moni la kantesa akobala boina boy na yebite soki bon na ndenga bible pe e problème ezaki nzamba zo senga na biso to balana ce qu'on a minito talaki papa mba saleli loba saleli bible sengi ya bala bali soki ezalaki akufi ou bien divorcé à ebala non abali quand même faut tout jeter les bambas voilà
soki to komo calculer sous que na tongo ou bien na midi ou bien na soir. Non, mutabali. L'essentiel mutabali a honoré moi sinaye, c'est ça. Donc internaute botika polémique. Te wa biso ne wana mimi biso ba congolais. To linga kaka il faut to créer ka to luka ka iloko mo biso mimi to luka ka côté ni nokoka o monde to sala boy. Ba ko luka côté ni na bebisi. Côté ni na lobby. Donc côté ni na lobby mabe. Donc wala ba côté de ba lexa wala ba ko chila stop. Au moniteur là, à solo li mabe, à zobeta mon mystique. Tout ça là, mais oh nous sommes là bien. Rien. Biso linga na biso ne, tout ça na isa bisuka. Na évite souke ça là, tout ça les panda va bende na évite. Qui sont derrière toi? Derrière moi, il y a plein de gens. Il y a plein de gens, plein de filles, plein de belles filles, plein de nanas comme Nazomona ba trésor la tortue bazali. Nazomona ba orné la pimbo bazali, nazomona ba Giselo bena bandombele bena bazali, nazomona na ototanga ba sakala karimo kareske bazali ba Gisele zinda bazali, donc ba do baza bene belé ba Serge Kadilou, Olivier Pelankoyi, Mena Kaluji, Raoul Itono na niveau Angola, nazomona Yedon Soloko, Donangu ya Mokonza Bayanzi, Edi Kitoko, nazomona Bodilon Tantour, donc bazali pena ba Francis Vemba, bazali wana ba Pichu Masubu, donc vraiment naza na batu o bazali oyo pena ba délevé Ange Magie bazawana o balobike pona buchu, pona carrière na yo. Chama boko, pona buchu wana baya rogeni wa barre de fer kiangan bazali wana ba chama boko ba mubiala maimbi 40 ore mutu oyo ako vanda pe boye biso bo ke pona mutuka oponi pe boye pe ozu yango pe opeye pe donc et baza bena baza balobi ba otika générosité ba bibishi ba mpidi baza wana ba ochapona makamango ba kochonge ndangenda nous avons pris bazali bena donc bazali batu bazali ils na niveau ya kin awa badomu wanga ba grand changer bena ki bazala derrière nga baloba bena pona nga soiza mwandambo jemi to kabul Pongite car na pongi kotele mazama kotele c'est dimanka kadiaka et sachez-le bien lorsque ça devient dimanka kadiaka bazaba bedi bayalala tout ça la bien pour ezalaka bien kasi mabe suka nango ezalaka bololo bande kolongai toyambelaki bino l'un des grands artistes que connaît la République démocratique du Congo à l'instar de Gémérose et tungai toyeba Gémérose kombo wana ya papa na mama bapesaka yo tezanaka kombo mo Gémérose akutena na ona libaku netika ke ezalaka na Kinshasa te eza komona eza prénote komona nga eza Muyenge Matondo Gémérose ebitina ya Muyenge ils ont un esprit non comme des agnons ils ont une explication na minute on a eu bata ba Congo basa une explication na bango mais père pesa une explication na ndenge na biso ya bata bandu mais na yebi eza na signification yebi Matondo ouais au monde na sala trop Matondo Muyenge siko sona bisibyo kino esengo donc nazaka yango bucho esengo ekanga batu donc naza esengo donc Muyenge esengo Matondo. Merci. J'aime Rose, nalinga ba Rose. Donc amour donc ça na comprendre comment les arabes lingo. Na botama isusu un certain le 3 mars. Celui na explication mystère des chiffres. Yezo c'est quand après 3 jours. Zombran ce to continuer kana ba mystère wana. Era abotamaki 3 matchs ba na otala. Voilà, Gémérose, vraiment ma fidèle téléspectateurs et internautes partout où vous nous suivez, sachez bien que vous êtes connectés sur www.congoyasika.net. Ndenev Sarabinoga na système il y a flash live. Donc il a fallu tous les binômes artistes nabino et botuna qui ba question alors ba question nabino j'espère et commis vraiment et puis bozui ba réponse il y a ba question nabino Gémérose tout comme petit à petit vraiment vers la fin tout ça retendre fait entretien on dit qu'on accordé Congo ya sika na on tout au lobby nini okyo bakisa topé ni ne sali opasi
Ouais, pas cité, mais là on a Bakisagara pour l'Okwana Olivier Moukoko mingi on a bengaga Olivier Moukoko sans toi c'est la cata et c'est la merde. Donc fanatique au nyonso ya Maison-Mère ya Gémérose au alinganga na yebi bomi tunaki ba question belé Gémérose on dirait depuis au côté Maison-Mère neti ti et là on est là où ça nangonga nango bakosa abino te basali sarabino jeté ozela buchu na ingeta boyeb sanga ke na yemba moi bien na yembi nasali effort wana ke nzembo yebima album yebima bo sepela na bulo nanga ebimelo na osenga na bino na ba obalinga ngate bozana na pressa oboya ngote po mususu to bebala ina makambo etale miziki malgré tout na ngana ko bebala na batuti on brand mususu po bozwa temps ya koyokanga banzela na ke na contrôler texte nanga bien na ke na ba mélodie pe je crois et c'est Sabino bozelango boyoka ngonano boyoka na kenda na beta mikuse ba vocal banini et c'est Sabino sko le roi de la forêt pesa nga pena ya mobimba pena ba du début jusqu'à la fin na yembi pena na yembi na minute ko tous en plein tournage pe ya ba clip tout ça là nyonso na na souci ke ebima ponga fanatique ya Maison-Mère singila na bena nzembo par le roi de la forêt. Donc si vous bino wana na olinga tena décevoir bino na sala pena na sali pena nyonso de façon que na pesi o nyonso za katina énergie nanga c'est la ka buchu elo na ko loba ngwana Olivier Moukoko Beverly Kafuba elo kwango ngonga nango bene beti ngonga bena ebeti pichuma sobo na zolo bangonga ngo ebeti ngonga ngo bena ba Nicole Fariwana ba makamana nyose za pembeni ngonga ebeti ya to bundele lo wango po elo na bino ngonga bena ebeti Arnaud Technologie Jessica Tilanda Chantal Bola Sapé de Noël na mona Grâce Mbinzi iloko ngo ngo selo na bino nzembo moni buchu eza nzembo diaspora dona kacha ingeta buchu eza nzembo diaspora nzembo jika ya mona poto donc côté wana fils kelele j'ai confiance yango ngonge beti François Kabundi na Canada e ngonga yango eloko ngo Francis Vemba pas du soda nzembo na bino en tout cas botele melango côté nanga opezo senga na sana sali siko Patrick Bachangonga na bino pe ya ko sala ya ko talela eloko ngo pe e beti pena donc buchu voilà eloko na kolo ba mingi ngwana bozela kaka ingeta bozela bina ingeta album wana boyoka mutu na mutu kibanzela na ye mutu na mutu pena kibanzela siko to beta na mitu entre biso poka na osepelisa bino ba meloman ko. Est-ce que na nyonso tolobi osepeli nango epuis Kongo ya sika ya kiotala yo na sepeli mingi na ndenge boye kotalanga yetanga mase bongo epa ya Nzambe ke mokolo alelo okoyara tokosolola eza nango mokano ya Nzambe. Merci nasengi na bino etangama c'est bongo. Voilà, merci beaucoup. Nous disons un grand merci à l'artiste. Comment va dédicacer ça à moi bien et je dis un grand merci à David Mombelesquin. Alors avec nous et salut-moi bien. Alors normalement on appelle pire petit na za na mpanzi kuna yo mystique na le na sepe na ke ya pire petit na yo. Oui wana gimo sasa. Yebena oyo que nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Na profiter mbote mingi pa chimska bengele. Nazomona mbote mingi na Londres nazomona
Stacy Tambwe na pesi mbote na pesi mbote epa ya Ornella Pimbo na pesi mbote epa ya maître chinois na pesi mbote pa Chims Kabengele malgré tout comment écouter mais mingi pe mona mboka na awucho bala kutu mariage moi kitoko na pesi mbote na ngai totamulaka Ediki Fuka na kacha Londres on avait na mon neveu propre au côté makambo merci Edi et il faut zonga kaka donc na pesi mbote na nga na tambula na côté Londres po mboka ngona molinga mingi na Cédric Flash na peso bina mbote ba bomote pona nga Cédric Flash ba bomote pona nga esani donc na pesi mbote na ngai epai ya Odilo Tantour ezanini na pesi mbote na ngai epai ya Raoul Tono ya balobi atika ngati kabila nga na diama osengi mutu pe na la abiso j'ai pas de billet ici côté beaucoup poche là na yebisa batika ngonde oh il faut banana par opésan mon ami Raoul Tono prince de diamant jamais recité combo ya Raoul Tono sans penser à Didi Kinwani formateur de boss ya Didi PCP mbote kota zali na pesi mbote na ngai pa ya Uzinge no Rose star na ngai Christelle Muyenge wana balifanto ba bizu kote bazali na ebite ba o na bosani bozaka ka me emsusu na minito kombo ekimi mamukeme na kati na ngai bozali pena na kati na ngai Dimitri Bakala na peso pena mbote makasi Olivier Mukoko j'insiste Stella Stelmack Menaka Luji na répété na pesi bango nyonso mbote yo pe yo musala malamu nzamba pambolaka. Merci beaucoup l'artiste Gémérose et nous vous disons vraiment un grand merci de nous avoir reçus chez vous et nous disons aussi un grand merci à tous nos internautes. Là nous pensons à celui qu'on appelle Matobo d'América 007 donc on est Kalate Brozo album pays pas préparé pour Nabino Bameloman, il y a la bonne musique et je n'oublierai jamais Moninga, il y a Trésor Koukas 5e race Yekomone Zalaka, Didier Kalunga, Babenga Kaye, race de vainqueurs. Alors je ne vais pas aussi oublier Zaina Mwana Mvouama, Mwana Yaba Mvouama Yaba Zaina. Alors Norbo Sanarape jamais le système Yase pour y aller Karanase, Alingarotamboula Nase, ala la Ranase. José Kassese, le système Yase toujours. Alors Minga Rolobezate, je dis un grand merci à mon premier, Maurice Premier. Les journalistes boss alors j'étais accompagné de mon frère, mon confrère, mon bélé Yaba David. Alors partout au monde où vous allez nous suivre, je dis un grand merci à celui qui était à la prise de vie sur Otalier au moni ba image nengezali na loba mingite botika la malamu kasina yef sarabino pongite Pongite car na pongi kotele maza. Maza makotele se di mankaka diaka. Ma immédiat Medina dit Azala Kanata. A plus et on se retrouve la fois prochaine. Bye bye. À la prochaine.